tournée à Fally Ipupa ils a reporté to ils a annulé bande kononche la bino ba audio boyoka ye moko ndenge ya koloba. Voilà, mais avant de commencer toloba mbote na balandi nyonso oyo bazwaka tana bango ya kolanda biso pena koyoka biso. Vraiment beau s'abonner, beau liker, beau partager. Quand on tout senga bino ezala nango ya ofile au futa ata $1 te. C'est une façon kaka ya ko soutenir biso bandeko. Tomoni mokile ningani batu baseki Fally Ipupa ba warion mususu oyo baza na Canada o baza na États-Unis ba tomboki ya kosakana te. Na kochela bino boyoka ndenge ba tomboki vraiment balobi koma Fally Ipupa komi ko anile makambo soki ezo simba te atika na ye pona nini kaka to sombi ba billet toza bien préparé et koma boye anile yango. Mais vu que yepe ayoka raba oya yeba wario azana ki bon moto ayebi ki na celle-ci batu ba dépense batu mususu basenga yeba congé na misala batu mususu ekenda ki zonga ki ba ko déplacer basomba déjà ba billet na bango ya ba avion pour ba déplacer parce que bande kona ko sabinote États-Unis za tellement monene et bande ko mususu ba ko zala awuta ki mususu Florida azo kende Atlanta. Faut asuta billet msu ya avion. Msu na mutu ke kozwaye 17 heures du temps pour que akoma wana. Eza na batu msu pe ako conduire mais asengeli yango congé na musala pona kaka ki komona artiste na ye alinga mingi Fally Ipupa. Mais koyoka ba reportage to ba annulation ezo sala pasi et déranger ba fan en tout cas ba fan ba tomboka ki. Mais avant na chila bino boyoka Fally Ipupa na ochela bino na boyoka ndenge ba fan vraiment baza na kanda ya Fally pona ndenge ba concert eza susu te ndenge ezalaki prévu bongo tokozonga après. C'est quoi? Les États-Unis, tout ça, la nous devons en dépasser moins de 5 on a dépensé plus. Mais toi, excuse ton quoi? Congolais, Tony, Mobali à Ereka. Dans le lobby, Basali Biso, plaisir, fallait quitter, conseil BTNT, mais Tony n'a pas fait Ereka, Basali Biso, plaisir, mais c'est son playback, Banatoya qui en a de 23h jusqu'à 8h. Fally, ton CPL qui doit conseil, mais conseil de la quitter. Next time, Fally, Bongisa Makamouvier. Et voilà bandeko boyoki ba fan ndenge penza baza ya kotomboka. Ba ebisi Fally soka zokoka su makamte aloba. Ba sepeli te bazaki déjà prêt. Ya okende ko bina ya oke ko yemba elongo na artiste na bango mais vu que eza reportage komi annulé et que zongi en tout cas ba fan baza ya kotomboka. Mais comme yemoko Warrior Supreme na bango alinga kotika bango basilika te alinga kozala toujours na bango pembeni alobi te na kotika ba Warrior na nga boye te. Faut quand même na leka na s'excuser devant bango na talisa bango eloni ne sali que concert ebeta te na talisa bango batika koyoka biyoka yoka ngamu kwa personne na ya kosoba na bango malgré ba traitaka ye lokuta malgré ba traitaka ye boye en tout cas lobi ye moko fo aya kotalisa ba Warrior na ye. Alors to landa Fally Ipupa nenga lobi to ye ba si réellement eza annulé to eza reporté. Est-ce que bazwa ki ba visa to bazwa kité? Bongo tokozonga prêt à conclure analyse. Chers mélomanes de la bonne musique, aujourd'hui je viens devant vous pour m'excuser, pour vous dire à quel point je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être avec vous en ce moment. Comme vous le savez, j'essaye toujours d'être le plus pro possible. Donc, à chaque fois qu'on vient aux États-Unis, on a toujours demandé le work permit, donc visa de travail, permis de travail.
pour chaque tournée. Mais bon, malheureusement, vu le contexte actuel des élections là-bas aux États-Unis, l'administration a pris un peu plus de temps pour gérer le dossier. On a attendu, après, on a même voulu reporter que les dates des États-Unis pour venir faire Montréal. Mais après plusieurs réflexions des organisateurs et Live Nation et mes équipes, ils ont décidé qu'il serait mieux de reporter toutes les dates, malgré qu'on a déjà nos visas canadiens. Donc voilà, je suis vraiment très dégoûté et conscient des frais engagés pour certaines personnes qui se sont déplacées pour la tournée. Mais je m'en excuse, donc je vous promets de revenir très rapidement avec des nouvelles dates. On va d'ailleurs en rajouter quelques-unes aux États-Unis. Donc on va refaire Montréal, New York, Atlanta, Dallas, Washington et puis 3 ou 4 villes encore aux États-Unis. Donc vraiment, c'est indépendamment de ma volonté. Je sais que c'est dur à accepter, mais je vous promets de revenir et dans 2-3 jours pour vous annoncer toutes les dates. Et la tournée va commencer au mois de janvier. Promis, mois de janvier, on sera aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, c'était votre artiste Fally Ipups. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous quand même la semaine prochaine à Marseille. Encore une fois, désolé. Et la tournée a été reportée, pas annulée. N'écoutez pas les gens, on va revenir. All the creators. Bandeko Bolandi Fally Ipupa. Ndenge ye moko en personne atindi ni moto ye moko aiko expliquer biso pourquoi ba concert na ye ekomi boye et alakisi biso ke eza annulé te mais eza reporté vu que ba élection ezalaki na mboka États-Unis et puis équipe na ye monaki bon producteur na ye etenaki bon aba changer en tout cas programme et programme oya tchaki na septembre wa a benzi yango ti na mois janvier 2025 et to bosana te na même 2025 année wana a zappé na Stade de France et sikoto koyeba te to balancer makambo ndenge ni mais vu que ye moko ayebi ba programme na yenga travaillaka. En tout cas, je crois bien nyonso ke le kamala mouvement Fally Ipupa, bravo aux vraiment professionnels pour la commune artiste makambo mo esimba te boy aya aleka ba musu bazaka soni ba musu atindi mututo akomi me ye ko leka na ye boy en personne en plus couper sa message. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Azamuto o photo bete la maboko azamuto vraiment photo féliciter. En tout cas, ba o ba somba ki ba billet. Je crois ba billet na bino kekende pertité. Je crois bien yango kaka peut-être beaucoup ça là au moins qui va changer ba endroit où ya obete la ba concert. Mais ceux qui zaka place mon kwana en tout cas bo regretter te. Bo regretter te Fally na bino azawana kaka po na bino ndenge zalaka déjà ko bima boye ko pesa bino information veut dire que considération ezali. Considération ezali à considérer bino en tout cas bino pe bo pese confiance ndenge bo pesa kae akoluka ndenge nini akobongisa makambo pour que a satisfaire bino pe bo pese sengo parce que concert sa bino ye pe azate concert pe sans ye bino pe moya boya ezate mais na bato ba ko kanisa ki ba viser ezate en tout cas bino mo boyoki alobi baza déjà na ba viser na bango ya Canada et tout et concert ya Marseille puis alobi ezali et ko betama ka Canada où c'était prévu et betama donc c'est un peu ça ba wa yo botombo kamingite papuna bino apesi bino info oyo ye moko azanango sans ba intermédiaire abatu mususu sans ekenda kizonga ki vraiment bokitsa mutema aza papa malamu aiko talisa bino oyo et sali que ba concert wana ebetama te mais en même temps bo consommer non kaka formule c'était dans le terrain banzempo kitoko ezali en tout cas bo consommer o kaka nanu pour que bo zala toujours en forme kaka ndenge zalaka et voilà bandeko bo s'abonner bo liker bo partager bisous bye bye.